Bonjour, ma fan. Vous allez bien? Allô? Mes loulous, mes fans. C'est déjà pour demain l'anniversaire de la vôtre, Karen Moyo. Voilà, 12 ans. Peggy, Baemba, Kaka. La caméra, la famille, vous allez bien? Aujourd'hui c'est mon jour, non c'est pas aujourd'hui, c'est pour demain. C'est pour demain le 29 mars. Renate, ça va? Il est où mon chéri Kachuna? Kachuna, tu es où? C'est déjà pour demain mon anniversaire. Franchement, je n'arrive pas à dormir. C'est déjà pour demain le 29 mars. Mon anniversaire arrive. Bientôt la vôtre sera encore un nouveau bébé. Hein. Bon, là c'est la kota 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 kota. Bon, solo là. Demain c'est déjà mon jour, je vous attends. Hein. J'attends vos vidéos, vos appels, vos messages. Ça me fera énormément plaisir. Je vous attends, c'est pour demain. Jour J-1, mon anniversaire. Demain c'est mon jour anniversaire. Tout le monde à la maison, happy birthday. Merci chérie, c'est pour demain. Merci beaucoup, c'est pour demain. Le 29 mars. Le 29 mars. Mon anniversaire. Là, ça attendait maman qui aïe bébé, you to aïe pipi. Amélia. Mon vieux qui va vous non sur la foi. Papa Moulos Kanto yaya de moi, mon tonton. Asa, yanangai. Ba ne ba benga tata moi, si Peggy. Pa Moulo. Ya Moulo. Peggy tita pesio mbote. Et boss. C'est mon frère hein. Tu vas venir avec ta main. Moi, il y a un propre. Moi, j'ai voulu et ça bien. Mon anniversaire, Peggy, non, pour ça, il y a une vidéo. Non, pour ça, il y a une vidéo pour l'anniversaire. Titan, anniversaire. L'anniversaire à Keren Mboyo, la cibime de la presse congolaise. Anna Pesombote. On va la manager. Ah bon? Hey, voilà, qu'est-ce qu'on a biso? Logo. Mon anniversaire. Peggy Naleka. Bon. Tobeta, merci beaucoup mon frère. Eh, manzaka salte nzambi. Nake kosala nga manzaka. Bon, to solo là. Est-ce que pour la nini batu na mokili balinga kozala bien te na batu? Aujourd'hui, Maniké de John a sali émission Azo Finga ngai. Est-ce que nga Keren de si bomona nga na sali émission na Finga Maniké? Likambu biso na Maniké tozowela eza likambu ya voyage. Eza likambu ya voyage. C'était prévu, il fallait tout voyager. Il fallait tout voyager. Batuna biso tozala ba passeport. Maniké alobi aza na passeport mais passeport na ye bakanga ngo na famille na bango parce que basa elaka ye makambo à voyager. Et kosenga fo basa ele passeport mosusu. Et arrivé que par exemple là-bas accueilli
Parce que biso problème na biso ezanini maniqué azo les émission azo finanga kachuna tu m'as interdit de ne pas répondre mais ma propos azo tenir pour mes parents ezan a son style. Je vois maintenant que maniqué c'est un problématique. C'est une problématique plutôt. Ah ça vraiment une fille jalouse, une maman jalouse, une maman dont mon thé va m'appeler. Nga lelo na internet lobby maniqué comme finanga. Et puis, à autres traîner, que moi je sois avec Mike Lokamba. Mon bout de Ibo, maniquer le loc comme le fingangai. Na évité mon connu, n'inga na sala émission, na finga maniquer. Je le jamais fait. Et puis, bah, tu vas pexer un internaute, bah, fan, bah, pexer un Keren, toi tu dois arrêter d'insulter. Ça ne correspond pas avec ton visage. Na tika makambo finga. Na tika makambo finga, na zomi na kosa émission, na correct comme tout journaliste. Mais les lots maniqués, na kosa surpris, maniqué à l'écran émission, à fingangai, na salié nini. Na salié nini. Et puis, azo finga na ba parents, na ba salié nini. Ba salié nini. Tout ça là vraiment battu. Nga na sali maniqué nini. Moutalaka va tout voyage, Mike Lokamba. Mike Lokamba, Moutalaka va tout voyage. C'est pas Keren Boyo. Souvent au finga. A finga mai. Azo finga biso ngai pona nini avec mes parents. To salié nini. Et non qui a ça bonjour. Les fans m'avaient appelé au début. Les fans m'a bengangai que nos querelles, Yona maniqué, il faut faire attention. La pesio raison mon bout, na pesio raison. Maniqué le big azo les canabé émission azo finganga. Kenga na bimaka na Mike la kanga ba termoko azo globa. Lelo yo, aibi combien de relations na nga o yazo bebisa. Aibi combien de relations ya Mike Lokamba o yazo bebisa na ba propos o yazo loba. Vraiment. Kaka maniqué, à tout le temps maniqué. Ba problème na ba to maniqué. Kaka maniqué kaka beba na gloire, maniqué beba na siwa, maniqué na grâce témoin, maniqué na Cynthia Kapache, maniqué na... Non, maniqué, c'est toujours maniqué. Zéro ma vie, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Ceux qui n'ont eu aucun kata ba faux compte au début avec maniqué, mais les ba bêtises au nion sont exaltés. Vraiment, na yébité. Bachaka jamais na vite, mais na yébité mon coloca na bofolola ka suma maniqué. Dans la rang ya bateau yo ngana la kana vina ngato koki solo la te maniqué à côté na kati. Yezo finga ba parents na ngai. Est-ce que ngai to kina les kana émission na finga ye. Prince ba akusepela nango. Jonathan Conti akusepela nango. Tango makamuso ava ko sala fo ko tala rasima. Est-ce que ba kosepela nango ba mona nga na fingi mama na bango. Mais maniqué zo se respecter te pona nini. Albali maman émission ko finga liboma ou quoi? Abimi cette émission ko ngana lika na finga e. Abimi cette émission wana. Ce que za yango tout le monde a condamné nga. Donc émission exacte. Soka sala makambo na se ya kwiti. Aye ba ko épargner ba na bêtise na ye. Et ça tout le monde est maniqué hier le lozo le kana TV finga. L'émission a finga. Et bela batu yé maniqué atonga na kati ya ndaku ya Mike Lokamba to zake beto bimisango. Oh. Toza no batu. Ndeti nga maniqué en finga ngala ni parce que ayebi na evi na ngai ti. Kaka ba popa lo kutana na zolo ba ke ngala bimaka na Mike Lokamba. Ngai boy. Ceux qui n'a eu qui conseil, il y a ba faux compte au débit. Ceux qui n'a eu qui bino avant. Ils a passé.
soki akocontinue kaka na comportement oyo akolapa akozanga moto akosalisa ye na vie. On ne sait jamais, faut koyeba kosoigner relation na bato. Moto mobimba oza na baronki na mokili mobimba na matanga na onani akoya nanga o lelo nakomi enemi na yo okomi kofinga nga olamuki na ntongo kaka boye mama obandi kofinga nga nasali yo eloko te eloko nini nga nasali yo bimiselanga émission oyo nga na finga yo Stéphanie bimiselanga émission oyo nga na fingi manike namoni sikoyo ke bato tu yo fingaka basalaka yo eloko te soki nayokaka conseil au début mais nyonso eza ta soki nayokaka conseil au début napesi bafo contre raison napesi bino raison Igwe Mobutu napesi bino raison pourquoi bapropos azotenir envers nga on dirait akananga on dirait azalaka na eloko moko abanda kobomba na kati ya motema na ye tokabwani tobebani te ya kokama oleka na émission ofinga mutu mokili avivaka boye te mutu avivaka boye te na mokili mutu azalaka boye te azalaka boye te na bato oswanaka na mokili mobimba okutaka rando na mokili mobimba sikoyo lelo oyo soki yo ozwi problème banani bakoassiste yo parce que ozobeba na mokili mobimba na ndimi sikoyo ke bafo compte bolobaka makambo ya solo nayebaki kutu te ke bafinginga navandika bonamona émission lokuta mabe na ngai soki nayokelaka yo manike lelo akomi kofinga ngai na baparent na nga voir même nasali yeni natika kosala émission te ke nafinga manike eloko te likambo ya voyage oyo fale maika mema bato voyage maika alobaka aomema biso voyage maiki kutangaka mema manike muta liboso atune oza na passeport manike abi naza na passeport te naka na passeport basalelanga na famille balinga kopesanga yango te mekabi ok comme bino so boza ba passeport te na bakere nga na okende Afrique du Sud na retour na nga nosala bino erreur nga na sali au place de la génocide ya Arménie manike lelo akomofinga abosani de la génocide oui abando finga ndenge ayi nano kera na wane koba ndenge polisi akendaki kotala na Rwanda ye ntango azobaki nga na bima na mike est ce que azokosa tendre na barelation ye azobebisela bato yobi place de la génocide te nde babengaka génocide tala place bato mo bakufa banini ebi esisanga na mayele esisanga na makasi donc ezosisanga makambo nyonso bitinga boye nasalaka nanga suba émission te mikolo nyonso nande kosala bapréparation makambo anniversaire na ngai makambo fete na ngai nandoka fete na ngai eleka bien namonaka mama osibitima boye émission manike clashé sur ngai sur mike sur saratola manike alobika biso totyela ye poison na micro soki totyelaka ye poison na micro pourquoi nga kera lelo naza envie falinga nakufa
Tobima. Na poisson Normalement, tout si ça la poutine na sera déjà. Manike bachela kuka manike bachela kika basola ok maladi mabe parce que poison au biso to chela ka na micro pourquoi nga na za envie Karineti aye père qui donc amemaki na rapport mo karini batindi ka idoki bongo oka ka via liesaka na immigration là pas même de $1000 à $600. na Congo check kota na Congo check lokuta mabe afingi nga basala émission na ujani na $280 aller-retour sur pétangola ensemble ba 400 et quelques. Là ba valeur ba 200. Donc tu chela poison na micro poison to chela na micro poison to chela na micro ko nga na za immortel na kufate Poutine eza instauré ba biloko wana nyonso Poutine eza sel ba biloko wana nyonso c'est que donc ezaka pasi vraiment soki na yokaka na nga ta au début papa mona banzela soki na yokelaka biso ta au voyage Karim tu penses que soki na yokelaka ta bafo compte au début nazokamwa nalali na lamuki boye po to ebengi nga keren bafingi pa manike nakota natala émission boye manike mpo nga nazokota barande etalinga te manike banda yo longo afrika elengi epuis manike azokangelanga kanda mpo nga nasala émission ya site ya kapage est ce que nga kera naza na rando na site ya kapage nga aza rando na site ya kapage ta donc manike ndenge eyaka afrika elengi babinemi na ye nga nayambaka bango te nasalaka émission na mutu te kaka ye akoma kwa invité spécial na nga non nga na banda internet na bainvité spécial chroniqueuse ta nga émission na nga na bandaka nake na luki musicien na tie micro nasali émission na ngai manike fingi na nga mama na nga manike ekosani mama na nga kabela o talon ayoka yo makolata talon mabe na concert afali mama tinda talon ya Gucci bakabela yo otya talon wapi oteka omela drogue manike yo makambo mabe osala ndako ya Mike Lokama toloba te tobomba bato malamu natika kosigné contrat nga na manike mpo na libela te manike lelo azofinga nga manike abosani bambongo na nga kombe manike alie $10 na nga nasaki emona mpasi mpo na manike lelo abosani molamu wana oke kobebisela nga barelation na nga combien manike ya bebisi ntango azokwasime azoconfirme et moi je sors avec quelqu'un pour nani qui motema mabe boy nako boy ça Mike c'est un homme il est propre il s'habille bien il est parfumé stable mais nako lingate moi je suis venu en Afrique à lengi pour na musala na pour na ba relation intime mon na boss te ou na patron te na yela ngote donc manike abebiseli nga la journée na nga lo baanniversaire na nga naoprépare mamu na nga mosusu manike alinga charge nga sino makambo mosusu donc je sais pas quoi dire je sais pas vraiment moto azalaka boye na bato te naolinga nanga obima impoli te ke no nafinga to na répliqué soki nasala pe nini yango non naolinga obima impoli te naolinga obima mwa mope te eza kaka ke no manike ayeba nini azoloba soki akofinga afinga via internet afinga white
bongo soki manike ameki suku dekone nakofinga ye namoni bana ye bosepela nango te donc agarde bon manike pour nayo quand tu sois finga et rechanger nga oui c'est tout à fait normal bah quand c'est là mais bien avec parce que je suis belle mais nga moko conscience mais dit que moi avec il y a rien Salut Anelka. Ça va bien. Oh. Coco Maniki. Makamba. Et ma bébé là, ça n'a pas ton nom comme Maïka. Tout le banca. Obiba, tu as une liste about Obiba. Une équipe m'a boule boulot. Obiba na glory. Obiba na fifi. Obiba na grâce. Obiba na Josepha Chapo. Obiba na Cynthia Kapache. Obiba na Deborah Bois. Obiba na Barezi. Obiba na Kelvin. Obiba na Lorache. Obiba na Malika. Obiba na Magali Kongo. Obiba na vous avez une liste. C'est vrai candidat. Bonjour. Voilà, c'est une liste. Nous avons une liste de Obiba là-bas. En tout cas, non. Bah, tu vas aboyer dans mon kit. C'est toujours toi qui es parfaite. Bah, tu ne sais pas, mais quand il y a un peu de rabais, quand il y a un peu de malade, quand il y a un peu de poisson, ah, mais c'est qu'elle a un micro. Poisson, on tellement là, il monte les sous. Est-ce que ça a un sens? Ça va, Steph. Ça va bien. Le opé, bah, n'a maman, changez. Changez vraiment. Changez. Vous devez faire la beauté. Nazali. Vous devez faire la beauté. C'est quoi pour continuer par rapport? Et t'as mal de changer. Oui. Nazali bon. Outra essa que não pode. Eu estou louca, não tem sim. Ei, mas não é assim que olha. Olha, liga lá. Ei! Passa lá, caço que é esse não, minha gafe, uma caça. Ele não na sala manzaka te. Diga não voice. Na sala não deixa. Vamos na bem mic. Mwana na escola niveau na kokoma bongo kusala. Babi lo beza somo, essa rato la sala li suki. Passa lá tirando la drogue. Você tem uma petit. Passa E lá aí eu tirando sou la pour les drogue. petits. Sala roga ni mo na o mususu. Ni mo na ya plus 79. C'est quand même bon. Def Chamba. Yebi. Pas bien. Ma fille. Batanga kaka. A combina Jean Chamba. Non, Serge. Sabe Steve. Ah.
Mama, nga pe na mona kwa na kende na nga. Vous savez l'émission. To sala émission. Au fou là. Tu to sala manike. Non, Oh, Naomi te. Non, nga kusala Naomi. Nga nakutela Naomi ngolobi. Nga yaka ba voice. Nga voice la disa Sarah sans charge, nga mona sans charge. Abengi boss. Ah, oh, c'est ça Sarah Tola. Ye, maman m'a kata yo basuka. Oui, voice on est. Oui. Ya Naomi. Boss. Oh. Oui, ya mode. Zana exo. Eh, Naomi manqué ma question, est-ce que Naomi manqué ma. Aboza na eloko te, oza eloko te. Obomba ba no ma pasa ye basi sope ya bataisa truc age no watenga. Mana faut gagner ma. Non, tu me faut Luka au petit. Eh. Tu vas petit. Tu vas na fonga na lobai. Merci beaucoup. C'est. Voilà yo. Eh. Atinde là na. Yo kaka. Abengi boss. Nga kutene na iso Karen. Alenge, oui pourtant kutene les pétroliers. Ko les pétroliers on dit. Nga bon violer ba violer. Le bala. Le bala les pétroliers. Violer nana ndekila nga na liba pomte. Na ika pour bossa benga nga. Le bala les pétroliers. Les pétroliers, comment on dit là-bas? Comment on met la lumière d'or? Ba mais c'est pétrole. Ouais, na kutene boy fort. Oti na regretter. Wenini Karen, ngol benela Karen. Boy, na isa bio. Karen na walo bane Karen na niveau na. Nakutene Solo moi. Eh. nakutene na isa bi eh. Ah moi salité, ana problème à place, ana problème elamba. Non, net c'est ça pour maniquer. Azofte. Ezale lo ba yokanaki émission ba beta mo. Te nga sikonga na muninga na ete nga eseke kati nga na muninga na otoyebi leki na nga bien bukanga longo. Soko meki fanya ko betoma kasi. Nga unaoka mama na koloba no bol. Ano ba mama? Wana na abi nga na baleki ba